Mbote bonjour na bile bato bozuli baku ya kolanda biso na mokolo malelo na ezui. Ezali bongo branche moko to la chaîne Libération Océan du Congo et pai oyo tozala ka bongo ba Kongomani et pai oto beta kambela et pai oto panzaka to sasaka et pai oyo tolobaka to analysaka to sensibilisaka to conscientisaka to salaka éveil patriotique et pas to lomolaka peuple comme la bolema et pas oyo kabuya l'ompuissant mo sakola le bongo masuwa ya no bokoto poete tango za kuba okena fungola okolela yo na nani pote ko male lubela po karate e lubela popo kakale tuzolo ba ete Congo to la muka poete makambo mazali ezali esika oto chaka litono na nzete poete tobenga ya malamu ezui ezali pa yo to sala ka mosala ya Jean-Baptiste ezui ezali esika oyo to tele makabongo lokola basinzi ko beta kambela ndeke to ko beta mikolo ko ba ete tango ezali mabe tout tele matula tabongo mola to moitumba ezui ezali esika oyo to tele ma ferme fidèle lokola baku ke pour le kozela biseko ya République démocratique du Congo ezui ezali pa yo to mokundola ka maloba ya koko la biso les laboraires wala bala biso béché fouiller ne laisser ni place que la main repasse. Ezui la montée religieuse ezui comme la bongo équipé pour la télé États-Unis d'Amérique na manananga na kunya de langa na États-Unis d'Amérique ezui et comme la bongo maman Adolo la Suisse pourquoi pas maman na Jolie la Suisse ezui comme la bongo yanga mokonzi na Angleterre et pourquoi pas les grands professeurs Achille Mavé na molonga na Mireille Mavé ezui et comme la bongo yanga mwana mère na Autriche de Brino na Autriche ezui comme la bongo papa Michael na France ezui comme la bongo maman Célestine na France maman Samuel na Suisse ma bolongo toujours ezui et comme la bongo ba maman missionnaire ba mama ya nguya na plus 32 na mboka ya Anita Babin il faut kuyo moto ezui et comme la bongo mama Jawa assalamu alaikum na ba musulman ngai pe bino banso bozo benga biso bisika bozali Big Daniel Ngenda ya Océan de la presse congolaise ezui comme la Big Daniel Ngenda et comme la bongo Charlie Chobo papa Mapasa mama Jovi et comme la bongo mwana mère de Brino tolobina Autriche ezui et comme la bino bipai biso ezoi bino na Canada li passa inoya c'est ante live na papa Alfred na maman Clarisse abbé Jean-Paul et wala bango sur la Canada ezui molongo mobimba na South Africa et pa ya Gilo Mpingala na Lompinga Guy merveille kitoko la mama passa ezui na Congo central ezui la Congo central ezui ekotambola ezui ekotambola mais tu as ba moyen taka kokomela biso to kokoma bisikala so to kokoma lelo to kosola nini bande ko langa lelo to ko analyser likambo o ya grève ya infirmier batu ba ko tala yango lokwa ba ko tala te ezui ya mokola lelo to kosola likambo etali mapona ezui ya mokola lelo to ko tika te koloba est ya République démocratique la biso to kolobela bongo bitumba oyo ezali bongo na bandundu na biso pe CPI tous la liste popo mana na kunya de la ngai popo équipe pour la té tozo seka pamba te nzamba za elongo la biso ba mama missionnaire malgré souffrance malgré mikakatelo bitumba toyebi ete tokolonga poete tozali moto kasi mokila te ba oya biso tozali kozela bino bobo mesono Océan za la téléphone te esengeli to solola mama Emilie Nzemba 12 pepele ambetolo ye la plus one mama Emilie Nzemba 12 pepele ambetolo tokobenga mama Madeleine tokobenga na bino pambate ezala mwa makamba yike na telemi mwa moke malgré tout mais tozokete pe kokindaka pe ndenge tokendaka kotalaka batu tozali na kaya mwana oyo mama Madeleine atikaka $15 esengela sala examen makambo elekaki ebele me akokende kosala ba examen ba dossier tokopesa bino po biso tolingi kosunga tozosunga na kati ya fondation tolingi bato bazala malamu tozosuka ya mama na biso mama yenga tension esali aza bongo na hôpital ezali kobenga mama Oseya kasi mama Oseya azala makoki te la chabienne mama sociale mama ya bikolo nzamba za na mama to ana posa na yo la katangeze na akene kilame plus 49 jeune d'état le take tumba kane konto bokela lokonde fampeka to bakulaka losako ekino bokulaka ekala to bunde tumba ya Congo poto za la malamba oya biso
boyebi kandeli to sala ka moi coup de fil et kozala bien moi coup de fil et kozala bien moi ko sunga opération 10 $, to tie 10 $ bozake bele bolinga oseyate boko sala bino maman seya miko ebe to boyote maman seya maman mais maman seya la bino yeyo aza pe na passe aza la posa la bino bosunga aza la katu kubianza aso maman téléphone aza la katu kubianza moi mwana aza la po sala pe bien rentrée scolaire pe bana pe bazolela tout ça là ngode tout ça là ba maman missionnaire basi ya maombi la plus 32 maman côté la biloko tukalela la raté maman la jolie la Suisse numéro téléphone les a passe na ningisa maman héros yo azalaka na ye moi rentré boy asopi moi biloko classe ko pesa boza tellement ebele bosunga ekosala kitoko mingi bande comme soupe basunga biso balobi bango YouTube te moi kande tozaka moi SMS nzamba pambola bilo tozala posa la bino toza vraiment na posa la bino bosunga biso pambate ba misusu ba comme so to benga na téléphone comme problème ba ko linga te bon aussi un peu ça aussi deux fois trois fois on sondole on pas piste les carapo pour qui les a na nzambe to forcer la biso na tirte toza la biso ba mandiant tete mais ande Congo zo senga bon mutu so ka sengyo lisungi eza bon bon yo nzamba sunga ka ote ko ba yebiso ba Congo manité vidéo kabu ya l'homme puissant vidéo bozomona babeli matata mponyo moyibi wana mozalaki mokolo matata mponyo akokele bongo kotika ye mongolo to po ete alobaki aza na problème na justice te aza bongo candidat président de la république mais toboyi na retour peuple atelemi na ngambo moko abeleli matata mponyo moyibi babambi mabanga tolobela nano to analyser est-ce que c'est vrai que matata mponyo aza moyibi? En tout cas, beaucoup de tout cela. Les lots tous analysés ensemble. Pour tous soit kasiko makamni to kosa. Est-ce que matata mponyo aza moyibi? La République démocratique. De comment ka bilanga matata mponyo aza moyibi? Achille Ntela. Ye azaka moto ya yamba Achille Ntela la France. Ali no mo que monseigneur Liso Yankolo landé noir moto mo prêtre. Je confirme Ali no mo que monseigneur Liso Yankolo Hollandais noir moto prêtre wa boya sa mokila eza lokola mama Emilie Nzemba 12 pepe la mbetolo kokoma kutu kulate mama Congo la plus basi yangu ya basi ya maombi totelema po ete likamba otokele bande kolanga est-ce que matata mponyo aza moyibi? Si réellement matata mponyo aza moyibi pourquoi ba okangete? Pourquoi matata mponyo akomatina niveau que le poser candidature? Biso to moni que ça de camp élection et ça de camp rivalité et un de camp salir mutu boko boy parce que biso nyonso to mona pe ba miyibi ya solo oyo pela ke miyibi bazo yiba Congo bazo condamner bango la justice mais baza na bango libre oyo bila ndenga mabete to lo bapena le camp Congo la ndenga solo Congo zo pia biso mapa to longola lalu hypothèse, il y a l'impérialisme, il y a l'impérialiste, il y a l'occidentaux. Tout ce entre nous, bana mboka. Tout est-ce que nous-mêmes nous sommes sérieux? Tout le monde mindele pour coloniser biso. Tout comme la dossier là-bas. Bango basa pour quelque chose, mais tout ce que biso moko toza conscient. Auto lingi makambo wana te. Est-ce que peut-être toi sérieux? Na makambo sur le Congo. Entre nous les Congolais, les vrais patriotes. Bana mboka Congo bao balingi Congo za libérer est-ce que toi sérieux biso moko pesa to mitala toi sérieux to mi kosa na miso na nzambe te comment voulez-vous un voleur ayibi mbongo moko boya yete oh le lobe bo benga ngo détournement oh le bata frère Patrice ya bango comme un détournement ya biso des vols a détourner mbongo eza ya yete destiné pour ko aider nation mbongo ya mboka justice ezo kokate ko kangaye justice ezo kokate ko condamner ye mutu wana longi justice est blanchir ye donc justice est gumba beliye mutu wana nommé chef mutu moko ba yibi mbongo
justice et blanchir les lois à candidat président. Après bon ça il a biso makambo ils a pas forte ils a bataille des pèses. Ils a bataille des pèses. Oh ba télémé ko ganga mibi kabali ya de pèses. Matata Paul n'est pas un voleur. C'est Matata Paul azaki voleur. Ali mbonga bukangalonzo. A plaja ba 20 000 là ba 10 000 là ba 5 000 et comme là biso le quoi ba be komboso. Té la justice nanga. Matata Paul ozo makasi wa pas qui poser candidature. Matata Paul ozo makasi wapi. Yango omoni eloko nga la lela ka pas président Martin Fayulu Madidi. Kekeba okosa la poya batu. Mutu mususu a blanchissa ba Matata Mponyo eza président eli. Pa ba Matata Mponyo bazaka miyibi. Président eli 2 ans passés a condamné qui gouvernance ya Matata Mponyo. Mais a bosani azui Matata Mponyo na ba sangala pa moni ke bango ba kozala force na ye. Non ndekolanga. Mabe kombolango mabe. Malamu kombolango malamu. Parce que jusqu'au point du contraire, mutu azana nous salite za président eli. Poye a salite. A détourner bambongo a mike batu ba loba na ba 50 000 bakimbuta bamboko bazwa meke maboko na e penza eza na bo salité ya makasi na kati ya gouvernement congolais a salité qu'on se le dise la vérité. Mais défaut na ezala ki nini ya konzwa ba Moïse Katumbi ya konzwa ba Delice Sanga ya konzwa ba Matata Mponyo ko komisa bango batu na yenda pesi bango nzela. Parce que bateau wana bazaki na nzela te. Delice Sanga baza bateau baza cité parmi bateau pe baza na kati ya ba crime ya République démocratique du Congo. Ndenge bayaka. CPI eza la ba liste ngaye. CPI ta liste to bimisa ya bino. Ona ba kidnapping. Na o CPI ko kanga. Yaya, attends comme en 2024. Et ouele, yaya, bako kende. Yango moni tozolo banini. Peuple congolais, bon soutenir chaîne la libération. Parce que awa toko panza. Na oto go ça la popo. Congo, il faut être indépendance. Il est comme maman ina madesu bobo ça la ratela yebisa yebino. Renaissance n'a pas ça des Haïtiens si je ne me trompe pas. Merci maman Samuel, merci la maman à l'États-Unis. Dis-moi, la comme la moki popo. Nga makamno lo baraka la mona aka nzambe. Po o nyo solo baraka la mona ko kokisa. C'est quoi le problème de ça dans les années? Moto ya za boyibi comment ko sa candidat président? Bo sambisa mboka. Un voleur candidat président de la République. Non? Place les avoir la tête. Si écoute à qui côté comme Mukanda qui est candé, ça veut dire Matata Paul n'est pas un voleur. Bah yebi makambo basalaka. Bakosa rabiso. Alors Nathan oyo ndenge toza boye. Tozo lingaka tolo babo solo pe totali sa Paul et kati la batu. Ke mboka oyo eza mboka ya Nzambe, eza mboka oyo sengeli batu bazala malamu, batu babika malamu, eza mboka oyo bo s'aventurer na ngote. Tozo kende élection na bato to asir na bangote. Moïse Katumbi d'Équateur balobi plein à craquer. Ba équatorien ba yambi Moïse Katumbi la ndenge osala. C'est comme Moïse Katumbi wana yende mutaza adversaire de taille. Ya Félix. Mouton faire père Félix, c'est ça Moïse Katumbi. Parce que Moïse Katumbi a yebi secret à Congo. Moïse Katumbi a été avec Kabila, Moïse Katumbi a zana ba Rwandais, Moïse Katumbi a zana ba occidentaux. Donc Moïse Katumbi a zana pion oyoke a koki pe ko renverser trône a comme président de la République. Parce que a zana soutien, a zana popularité, a zana mbongo. Pe azoka. Donc, et l'autre Moïse Katumbi, Azali Kokaba, et prévané à Zwindambu ya Batu. Oh, bah, c'est là qui va lier. Il y a Martin Fayulu Madidi, Bazaï Pana, liste Zanga la Zalamo. Mukoka, bon, c'est pendant le balalobi. Pour ngai na kenda nga moko, ya mutute. N'est na lo babu baoyeba. Na kenda la kalam. Ake na parquet. Na côté la bureau ya Seni. Na zala na Batu ya Moïse Katumbi. Tabe babenga ngati.
mais nalobi Pia Kalanga na okendanga te nakenda pour na respect so babengi ondima oui koma yoka na mona bayebisinga yo lali pour na okatisanga bepreuve naza na on nazoloba ya lokuta te naza na bakombo naza na bango basali mais baloba ito wala Martin Fayulu Madidi ok babanda kokosaka président elike ozala na bato te polo biso ndeko nanga que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute vient du mal, c'est pas grave, comment qui on zambe. Ce qu'on dit mindima, ce qu'on boy boya. Mélange. Ça va vomir. Ngala zaki wala jour asuka. Abenginga. Okainka motema. O boy na yonga bina na ba dossier nanga. Abe moi ba dossier ça za muke. Moi no kutu ba ko sa de boy. Moïse Katumbi a de l'argent. Moïse Katumbi a la mbongo. Bato bazo bakuba mona ndeli Moïse Katumbi aida même bato hôpital la cher et puis Moïse bien na kabaka papa vana wa ngwede na opé ko kabala wala yango bato ba ya pembe do ba oya biso to bunda to tika ba pia kamwe ko ka biso to ya nzambe ba o kabate o sengi bi ba yemisa to ba ali ko finga yo mais bino ko sala bio bien po côté la bio fo bato ba ya po anini bo pesa bango nzete oyo ba loki ba obundele sengeli biso to sala lelo peuple aza la posa ke lobunda lelo peuple aza la posa ya kobunda po mona ke peuple aza la posa ya kobunda kabu ya songiselaka ni na liki mulompwe makashiyoka nani mokoti mais le jour président lui makapolo madi akokamata pouvoir na biso na bango tolongwana te Nani mokonzi Yoko Baswate Bishote puisque la landa qui parvenait Canberra avant-hier l'Assemblée de la Kangowa venait Canberra sur le moment na kati ya Congo tozate que l'opposition alors président Martin Fayulu na Kabila te akosi on est allé flatterie bazo flatter président Martin Fayulu Mani puisque bayabi l'homme tête pas juste et ça que Martin Fayulu yango le président élu mon collègue qui nous déposé candidature il faut qu'il chasse mon bimba quand ça la cour ah ben t'es mon papa comment ça va on a qui moi le mot sur la série c'est comme le mec Baptiste Mabaki candidat Nyonso on a déposé candidature ailleurs dans le voie Sani à signaler Bisso avant 48 on a dit président Martin pour Bayabi qui a fait un excès mobile est-ce que le conflit alors Baptiste le jour aigle le jour qu'on déposé candidature à quoi il y a un excès mobile Nani mokonzi matata ponyo akendaki kodepose candidature na ye nani mokonzi na kasi yoka mwana mobala auti prison makala abeti kumbala ndenge osakala te abandi on a demi toluke te babombaki basalaki aner yako mais a telemi na force alalite mutu muso bima baki mina a telemi na force azo continuer koloba ndenga oloba bo c'est qu'il faut bravo c'est que au moins lik mulompwe oyo aoza na place akola c'est grave mutu moko uti boloko pour la nation abimi azo continuer kobundela mboka la ye mais boko ko soutenir yete on revoit la paix tout boko ba telemi wana pour le ba kroka jam combat la ye simba kate donc vous voulez que batu boko ba kufa ba kundaka ba ba force commune batu boko ba nyoko maka pour la batu boko songoloté lika muta ko soutenir muta sange sika kola la te azala bien parce que ça vaillant héros auti boloko nyokwami pour la tata la maman était ndeko na ya kufa amona te azuba problème ebele
mais azongi les sous alobi na kolobela ka nation abangité malgré torture. Bah Congolais, nous avons un sérieux problème. Bitumbe fait bima la capitale. Ah ouais, bisike institution est vendue. Au moins bande ko biso le ba este, le la bandundu, le bisika nyoso, bande ko la biso soko monique. Guerre raison sur la terre parce que tu chasses ça là bien. Guerre raison sur la terre parce que ah ouais, bisike institution est vendue, na guerre est potaté. Surtout poudrier ah ouais. Ba tu nyoso bazala ba froba okima. Ba on la guerre ma be komi. Parce que capital est saisir et l'eau. Et président, oh, ceux qui ont beaucoup de a se retiré, peuple télémélié. Hein? Macky Sall, c'est comme c'est Macky Sall. Activité, alors il y a un il y a peuple à sa force. Et ça, maille au bâtiment kangate. Mais peuple a sa force pour l'année. Parce que peuple, yo, ba boma enzala uta complot ya liboso. Peuple, ba pimélié, nyonso oyo ko kozalisa ye mutu. Alors bakomi kosomba ye ata mutu azalaki ennemi na ye akokende ndenge papa na ngai ni mwana nsema aloba ennemi alobi akokoma camarade non na politique soki bokutani kala baaccord te wana ozoposa te yango mona opposition la République démocratique du Congo eza te parce que baopposant ezalaki lobi bafélix baopposant olobi batelemelaki Kabila te bango batelemelaki Kabila te bazalaki na soifé de pouvoir ya Kabila soki batelemelaki Kabila ya solo mais Félix na 4 ans oyo na 5 ans oyo ok mais Félix asalimaka malamu tellement que bango baenviaka nde poste bango baenviaka nde place oyo Kabila azalaki baoluka bayeba Mobutu asukolaki ndenge nini Kabila azalaki ndenge nini tellement bazalaka nde bajaloux ya baposte ya bato na kowela yango yango moni soki baye basalaka eloko te parce que comment yo lobi ozalaki opposant comment yo lobi obandaki kotelemela buzoba wana mais yo komi wana okweyika na même buzoba wana ça veut dire ozalaki opposant te tu enviais quelque chose tu étais jaloux de l'autre là olingaki to longola ye po yo fando lia biloko na yango moni boza ko échouer mais biso soki tozo ba poste la mboka oyo tout doit changer automatiquement donc okufa mais na changement yango tozo bunda pour la changement chaîne la libération des armées ont dénoncé l'insanité donc au client kanyaka te donc au vivre na moki to vivre na mo équipe pour la taper singai Bruno a singai maman Dolatine Delinga ba maman mission to ko vivre bongo mais to dénoncer l'insanité to on a besoin bongo et tu ngana ka ola zala mosiko boy na on a besoin bongo parce que nyos feza molili le biko phénomène molili mais na kolia kanyaka te na ba parti politique oye botami ya Félix Tshisekedi oye zo benga oye zo luka mama yaka na ba dossier mama yaka okozwa poste toi na besoin na yo balobela nguya yaka ngabinga na ota peuple obenga peuple ya ba candidature mususu yazo kende wala zo kende on peut soutenir Félix appelle ça un bon Félix va boti na ye ba groupe belé ba parti politique belé pour ba sa balier. Mais Congo a un sérieux problème. L'occupation. Congo a un sérieux problème. Marin. Congo a un sérieux problème. Bamobondo. Congo a un sérieux problème. Grève ya infirmier. Congo a un sérieux problème. Kokunda kabatula ba force commune. La criminalité. Un grand complot contre les grands Congo. Ndekolanga. Comment ba koyo le cop moko ba boma bato toi tu acceptes. Bato ba bo baba bandeko na yo. Pour $1,000 un 2000 un jeep. Ba pesi yo cop yo ke yo accepter. Non ndekolanga. Vous croyez que personne kufa banzala te? Tam c'est ça quand nzamba sala ndé na ye. Stress ezo esa mutu munene. Moi mutamba waleka le kwa grâce à mon eka ah mère nanga. Aye asomba ekabelo la ya pesinga. Na tshela mutu elamba ndeko langa bebe lambo eti atindela kama koli lokwa ngazokola nga bakoli nana nga pe mutu na lata langa bebe lamba papa mbate nana nga pe mutu na bimana ngate ça la télémika mutu amonya océan ko sabiso parce que nzamba sali bongo libande za katite na kati na nyoko ma libanda quand même na za mutu pour la défendre comme là mais ndeko langa soki ezalaki ka motema nga na kolia mbongo mpe na kozala candidat député mpe na kochange balobalanga mpe na chaîne nanga boko mpe na kolobela yango bakabu ya mpe tole tosepeli bapeti baosouffrir misala eza te mpiaka eza
Bon, tu as peut-être osé belé 19 000 abonnés. Bon, quand tu as 200 $ à la fin du mois. Rien, bon, tu as la tête. Je n'ai pas de côté. Mais baza ko se pour monnaie ya ko bundela mboka. Allez-y comprendre amour wana. Na ko kena la belle nga Raïs. Papa Raïs, sala ozonga, bana baleli e papa. Ba petit wana babika. Lelo baza bien. Na ko yembela nga Raïs. Na betele maboko, akabaka mbongo la ye. Na yembeli mama di mama, a opesa nga mbongo nga. Mais est-ce que vie wanande yango de toza nango posa? Est-ce que yango de kose ça va passer na biso? Tango toyoka ina moto ndeko langa toyokana. Toyokana pola solo. Tolo babo solo. Lelo oyo bandeko yanga bana osimba nyonso en désordre. Mais boye belo nya na lobaki. Ba infirmière. Ba aide infirmière. Ba aide soignante. Femme accoucheuse, banani wana nyoso wana femme sage voilà. Lelo ba tomboki. Ezaka la capitale te eza partout pe la province. Lobi la bandi la katanga ezaki opesi mbambo aboy. Ba lobi ba kosimba te ba kosala te. Soki basi wala bazate, soki ba papa wala bazate, soki ba infirmier bazate, nani akotala po médecin yaka a opérer atikili bango nzela, ba banda ko soigner ba plaie, ba banda ko yakotala, médecin yaka contrôle. Médecin a fait une consultation qui s'appelle ordonnance. Tonga Moutarobet est infirmier. Mais comment vous négligez les infirmiers? Comment vous négligez Batou Oyo? Ba pesa ka vie na bango à tout moment. Ngana outi la carte hôpital. To sa kapela hôpital to monaka. Na moni lo lenge ni ba infirmier wana bazali ko telema. No hôpital wana soki ba moni moko yo ko simba mutulo ba infirmier ba boy. Te soki directeur a moni ba boya ko ngoya musala benga. Le col hôpital les a kitoko bravo. Na maman mon col hôpital, à ça l'hôpital les kitoko. Malgré sa motuya. Mais ce qui l'état a eu possession à l'hôpital à Negewana. Liwe ko sala ta musu musika la biso to ba ko faka liwa normal. Tozo ko fa l'hôpital solo. Négligence au komi bon. Au talina aussi ka ba memio. Ne sika ba tio liwe ya kate kangio. Mais la hôpital ya bongo liwe ko ya te malgré motuya la bango. Propre. Bapanguseli wana bazala temps baso salaire na bango. Pambate baso ya kokombola, kopangusa, solo kitoko, na ba mire, na ba porte, na ba biloko. Infirmière azatanga soko fini ngonga ngira, ye wana ye ko soigner. Comment vous négligez ba infirmière? Comment bazo belela bilo bolingo koyoka bango te? Comment bazo mona bango lokwa baza batute? Siko ba sali grève, kelo kotala ba mawande ngezo kufa. Parce que bangonde batu ba soignaka, bangonde batu ba beta katonga, bangonde batu ba salaka, bangonde siko bango ba boyi ko sala. Maman infirmière obobenga yanga. La yebisa ki bilo boya koleka. Il y a des fois biso to sala ba limite. Mais yondo ko yeba penza ko spécifier matière pour batu ba yoka. Maman aussi a lobela biso. Oui, maman aussi a zobeta mbela zoloba. Mais na koloba penza te ndenge za na kati. Yondo ko ya o sembola. Bino sikope bokomi kobanga. O tie so ba monye longilanga, tam so ba kolongolanga musala. Siko maman si yande ngatele makabalobaka. Ya salaka victime. Moto atalaka makambo ya santé. Moto atalaka makambo ya baminganga. Moto atalaka ministre ngo ya bango ya ngala tuna ka ba ministère ngo. Salaka nini? Comment le domaine osa ko échouer mais tu trouves ça normal? Il y a un démission pas africain pour ce moyen de ça problème. Parce que kabilo ka ba coup d'état de ba uti ko sa bongo Pas bon ba kabilo ka ba kicha bo konzi po bilo ba bongo. Comment ngala échouer le domaine nga? Non ça nga bien té. Nga mo pe na mi moni pa que échouer échec total. Mais comment on a défendre ngo quoi madame? Ça c'est pas la sorcellerie. Batu bazali ko réclamer ba droit na bango. Non, peut-être que ça mobile là. Mais, bala basoya mutako ya babango azate. Nala ko komelo fiche. Nala ko tini ko kote bazali teta ba malade. Banda ba vandi mutako pesa bango ki sazate. Mais pourquoi vous allez ko torturer peuple oyo lobi bolingi ba voter bino? Ba peuple ngo bango laisse ko ba ko fala l'hôpital. Boko ki sa posa la bango c'est réellement bon ça pena ba kambe ko lo kombo. Bo futa be infirmier bo kambela la bango. Ba lingi nini? Ba médecin ba meka ko revendiquer na moina wileri bo beta bango bo kota
na mboka oyo revendication ezalaka te. Mais na l'époque la bino to bande komona ba trouble. Bozo tumba, bozo sala. Mais maintenant bo simbi pembende yango. Bozo sala le côté quand ko empêcher batu, ba sala ba marche te. Ko empêcher batu ba revendiquer te. OK, marche ezali bile ya de pèse. Boye bokoti bozaki bopoza lobby Félix ase pomona afinga Mobutu fou asali makambo nyoso mais tozali kokamwa un opposant azuki bokonzi a faillir na mission na ye. Est-ce que Félix azaki opposant? Félix aboyaki Kabila alobela ko benga kay présenté alinga sakana biso amoni biso bazoba combien plus fort buto nyoko biso pe akosenga biso deuxième mandat. Nzete obamatelaka kaka yango bakitaka ebongo Félix bolamu ni yo sali peuple pour pas passer deuxième mandat bolamu yo sali biso est ngone ziki yo yemo bondo koti bandundu bakaboni batekela bayaka bakaboni bazokunda batu la force criminalité ya 50 ceux qui 60 personnes au bakufi la est les peuples congolais sont tiki likambo za mabe mais na ko yebisa bien le kuku bakombola baboya la CPI ata la 2024 la chance na mwango ba olokota ba konso to aka makasi. Yango tozebisa mwana mboka Martin Fayulu Madidi. Il n'y a jamais trop tard, bilo batama ele boloba. Telema. Élection à Congo ezate. Nyoso to ko sala wana eza pamba. Pourquoi mon élection ezate matata mpolo bazomele Moyibi? C'est quoi Moyibi qui a candidature élection ezate. Na ko voter Moyibi. Moïse Katumbi soki ayasa la dossier na ye. Na ko voter Moïse Katumbi. Donc Félix atika la lié moko na Congo. Asa le loko alingi biso tout ba congolais c'est pour tous article 64. Tout bonde tout. Parce que rien ne va la République démocratique du Congo. Tout bonde tout Angela. Ngala so beloko moko. Fo mozito alobaki. Lokola Félix azaki na bokonza Moyibi nzela ndeko benga na ye. Mais to kena nzela. To kena nzela bande bolanga. Tozala lotiliki te. Toi na maya malonga te. Toi na zongo toi na inga. Tala bambouteillage. Oyo sala mala banzela. Parce que tant boko bomsa banzela, bozo prévoir le côté. Nzele zakaka moko mais Congo azana mbongo ebele. Félix lobi to yebi ndeni Félix azo la pouvoir. Mais bote la Félix alelo. Boko ba Congo za pays pauvre, plus pauvre. To ba Félix ne ba rendre Congo za plus pauvre. Pour Félix a riche. Félix a comme millionnaire. Félix a comme la banda comme un Félix a comme $100 000. Ça veut dire que Congo n'est pas un pays pauvre. C'est que les alliés, cadreur, Kambi à ma belle, on Félix, c'est comme ça pays aux pauvres. Ne pas classer les pays les plus pauvres. Parmi les 5, nous sommes 5e pays les plus pauvres. Les plus pauvres, s'il vous plaît. Peuple a zombie comme à la bouteille. Bamboko la biso qui est na Kenya. Bunagana bana bakanga, minyembo ebande kenda, manono fizi. Yango yo batu baso kota, ba M23 basa ko bomba. Bongo bilo bopito ke na mapola mto pesa Félix deuxième mandat atape bo amite mama be yango. Atape bo lingaka peuple congolais to pesa Félix deuxième mandat ya nini? Félix a reçoit deuxième mandat de la Kanza. Soki Martin Fayulu Madidi a boy ko sala musala na ye ndenge longo badi. Parce qu'il faut peuple se soulever. Assez sous peuple à confondater. Parce que trop c'est trop. Peuple faut se soulever. Il faut que Tala Didier l'index, c'est ce qui rendex, c'est ce qui l'index. Ah, en tout cas, Mindele. Tala, on mis ce photo qui ça va belge, n'est pas Niger, n'est pas Nali, pas qui français, on va pas français, n'est pas qui me l'a bamboka là-bas. Ba belge, me conçoit sanction, mon la carte bamboka, ta peuple, totel, ba bandi on l'observe sur ma biso. Bisonde à la capitale, il faut la province de Kinshasa Deninga, t'as la belge ambassade de Belgique et Longwa, tout benga là-bas. Comment on s'en la biso boy? Didier l'index, c'est qui sous la Sarkozy? Beaucoup de gens sont là, ils vont détruire la République démocratique du Congo. Ils vont détruire les Congolais. Vous les Belges, vous blaguez avec nous. Les Belges, les colonisateurs, les Nyama, les Sala de côté. Roi, la bomba biso. Les lots l'index, c'est qui la Sarkozy? Bozo Lukani. Il y a des peuple congolais comme la souka. Tout est les mains. Tout boundi la nation congolaise. Tout ça, on a terme pour l'amitié. Tout pèse, ça peut ma belge sanction qui va pas au comité.
ba coloniser biso ba biso monoko la bango te bango ba diviner ki flamana ki walo to yoka ya côté ti lo bango ba yoka la kate alors ba pesa biso to za ba français to lo ba français mais bango ba colonisateur na biso langue na bango to lo ba kate biso ka no so français les ka colonisateur ka monoko la bango ya bango monoko ni ba tikela biso po ba teka biso ndenge ba teka biso la manœuvre ba kaba Congo ba teka yango ba Dakar alors ba belge boko zo sanction la bloka la te yango nazo senga ba peuple congolais to linga tout ça la bomoko bo s'abonner massivement bo consommer biso bo soutenir biso pour tout délivrer République démocratique du Congo bino tout besoin la pour sa délivrance parce que bamboko amindele peso inde la bino bino tout besoin la pour sa to sunga Congo mais to ko sunga yango ndenge ni soki mbongo ezate bango bala misolo yango ba oswa bato mais biso pe to ala bato mais bato la pe bazelaka mu colonie to keba lobila tongo Moïse a président bokamate pour bokolobola été voilà mindele soki ba tché pour ba yiba minéré ba boma biso encore une fois bokeba pe soki Félix Atikali pour balkanisation ça la mesu mala to bunde tumba to la musape Kabila te pour ceux qui est pas la musi force mon soso ya makasi ko yesu ko battre biso ba congolais voilà alors on attend on ndenge toza boy biso mieux se faut se préparer pour tout téléma mais ces pays attends la 2024 la tongo il y a les premiers. Merci Nakabouya l'homme puissant, on n'échange pas l'équipe qui gagne, Mosakoli Masouanoa. Merci Nagloire Ngoma, mi s'appelle électrique et Papa Joy, directeur recherche stratégique qui a prompté rétablissement. Merci la sango mokonzi pareil biso 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 ban son ndenge tozala to bunde tumba na les pères to bunde tumba na Christian vie moi c'est Maombi Florence ya Matondo Bido Mamour d'Angola to bunde tumba biso nyonso na Juka ama le number 1 océan de la presse congolaise et tout télé biso banso pour être tout sauver patrimoine de la République démocratique du Congo. Popo